avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Bote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai eza masolona depuis to komi lelo jeudi toza le 27 juillet 2023 lobi kozala lancement ya jeu ya francophonie na Kinshasa la capitale. Quelles sont les dispositions prises pour éviter embouteillage ya kafu masolona depuis lokola tozolo bela makambo francophonie tozomi tuna est-ce ya solo cité à francophonie zikaki to zikaki te de précision dans ces numéros l'émission masolo na depuis masolo na depuis to kobeta masolo ya meeting ya opposition ils a prévu au lieu de la marche masolo na ebisaka bino que ozala nani. Il faut koyeba epana bino. C'est un Libanais qui tue sa femme. Moi sinaye bazaki kolia na ba restaurant. Abomi a katie boucherie atie na frigo na congélateur. Alors qu'il y a zana boucherie. Ke baso ki osi olia musuni amutu sanke oyeba. Dans ce numéro d'émission, Masolo na dépité. Il s'appelle Ogi Mamona le capable Ogi Mamona, qui fête son anniversaire aujourd'hui, à partir de New York et Bissika Azali. Joyeux anniversaire, cher capable Ogi Mamona. Et les capables vous souhaitent joyeux anniversaire. Et nous vous attendons pour passer ici, dans cette émission. Dans cette émission, Masolona de Pité, parce que il faut spécial Masolona de Pité, Zapé Yakoyamba va capable, va découvrir la valeur biso tozali ko apporter. Parce que jamais bapelisa mwinda pona kochango na sambetu. Zapona kochango likolo, nous avons mission de changer la classe politique. Avec qui? Avec les Congolais eux-mêmes. Voilà, joyeux anniversaire Ogi Mamona, capable Ogi Mamona à partir des États-Unis. Enjoy capable. Ndenge balobaka na anglais enjoy et kozala malam. Na lingito beta masolo makambo ya francophonie. Francophonie lobi tomonika vidéo ba bandiko ba lancer les biso. Cité ya francophonie eziki. To vérifier et loko ezate. Les Congolais aujourd'hui sont capables ya kosalela yo montage moko batu bandim. Yango bozomona même ba bazali ko escroquer batu. Bako vandaka mutu avandi tala nazana photo na yo mutakala. Soki otini mbongo tena kotinda. Yolo bana yeka tinda. Lokola yo longola kabila mbate tinda. Parce que tout ce que nous faisons c'est ça. Nathalie Sakibino surtout mukolo na leka kinande konanga Israël Mutombo. Nathalie Sakibino que pour le moment Batuba comme na degré ya mitema mabe au point où au lieu de se concentrer pour na kosala bolamu yazoluka comment détruire l'autre. Ezala na politique. Et comme makambo liwa, j'ai appris des choses. Oh, koti na mato inayote. Yango Kofi Aloba, si tout le monde savait ce que tout le monde disait de tout le monde, personne ne parlerait à personne. Et nous, si nous avons fait la SER, l'action commune pour la République, Tosali Yango Pambate, nous avons observé, nous avons regardé, nous avons analysé. Tosali tour ya ba parti politique, on s'est dit quelque chose manque. Parce que ça ne sert à rien d'apporter ce qui existe. En politique, aux autres qui n'étaient pas na mutema mabe. Yango batu bamitu nakate pourquoi na bamboka mususu ce qui mutu azui ba responsabilité au comment na mutu azo nuna mbangu. Mais awe pa na biso ce qui mutu azui ba responsabilité abandi ko rajeunir.
Parce qu'il n'y a pas de charge. C'est le moment de se reposer. C'est le moment de enjoy. C'est le moment de se réjouir. C'est le moment... En dehors de ça, je vais recevoir les capables sur ce plateau. Ezana bambiaka bayeba bango pona ba communauté na bango. Mais kende pas na bango. Azata na nda kwa kulala te. Voilà pourquoi il ne se rend pas dans son village. Nda ko ezate. Mais ce qui boye élection eye meka ko kende kuna mbasu moko ko zwa lokoleko vimba yo ko koma munene lokola nga mobimba boy. Vous ne faites rien. Même ceux qui émergent, au lieu de les encourager, non. Mouté mamabe. To comme un niveau ya mouté mamabe. Yango zomona batu bazo ken ça commence à se transmettre. J'ai suivi le chef de l'État. Mukolo azalaki bayambie et patina salam. Alobi que makambo ya l'Assemblée provinciale na ke ba vota ka ba gouverneur. Et il y a kobebi salisusu et kotisi tribalisme koleka. Parce qu'avant le chef de l'État comme sous Mobutu, pas question de il y a autochtone à Kamba province na bango. Yango moni ba konde villa kikanda basala ba kombo, mukongo akeko sala kombo na Nord Kivu, banzuzi wambo mo bakenda ko sala kombo na Congo central, okena bandundu ville. Kamwa makadame za kana bandundu ville, muluba nde mtu achakuna. Bakoya dialo bakenda na Katanga basala ba kombo. Ba prof nanga Émile Bongeli, tout jeune, maire de la ville ya Kananga. Batu basala ba kombo ndengwa. Mais depuis tozongeli awa, il faut que bakolo province bazalawan, ça pose problème. Et c'est ce que nous suit en politique. Le tribalisme, ce qui mutu azangi discours abani ko bomisa batu pour que abima lokola mutu ayeko bomamoto nzokande mutu apelisa kiango. C'est quand même compliqué. Et nous, à l'Action commune pour la République, c'est une autre politique. Voilà pourquoi on vous invite toujours. On vous invite toujours. Même ma kamouya francophonie, j'essayais de faire un petit tour. Netinazo lekan. Ya liboso notre position. Ezalaki kebako kati kocha biloko ya cité à francophonie sika batie wana te. N'avait mette. Le budget qu'on a déboursé pour na kosa le loko wana bakokaki koluka espace nanteli. To na malukota l'espace ya minene kosa terrain mususu ya foot. On pouvait avoir un plus. En dehors ya martyr, en dehors ya 20 mains, to linga tozo pe terrain ya makasi kuna. Ba terrain ya tennis. Ba terrain ya tout ça, on pouvait avoir ba terrain et belé kuna na espace ya munene tozana. Maïna courant ilinga kende kuna, on pouvait avoir la possibilité. Et batu bakokaki ko se servir. Non, on n'a pas voulu. Mais bon, kende place en oba saliwan. Ça commence demain. Les lots aux 27 nazo sa l'émission. Bon, kende n'entrée tala ka niveau na gauche, tala na droite. Milange tondi salité ceux qui mutu abwa kili so akosanza. Tala niveau. Tala bazo ba ebisinga ke tumwa drapeau yo moni de comment konda yeko kocha moi drapeau bande konanga. Ne fils que ça. Bokoka ki pe ko se concentrer te esika wana boluki ndenge nini bobongisi ba curé bien puis ba zipi pour que batu ba mona salité te. Batu ba koya ko kanga photo tozonga kana ya mabe wana nde eloko batu ba kenang. Je ne sais pas. Chaque fois nous faisons semblant d'être là. Chaque fois on fait semblant de mieux faire. Et ce que j'ai même compris, na Congo buzoba ezomata pourquoi? Na Congo buzoba ezomata parce que bao bafinga omoni bafi oyo bakangaki na bana mibali bazaki ko kidnapper bato. Ngana yoki d'abord mutu moko alobi nanga. Ndeko Eliezer to yoki ke kidnapper moko akufi. Na lobisiko na sa nini? Abi mawe na lobisiko soki enleva kangai. Olinga kyo kama ngana kene kokota az na ngai na kokota makambo ya bakidnapper soki enleva kangai. Soki enleva kangai un jour. Ngana kobeta masolo ya mutu wana ta? Ngana kobeta masolo na eta?
parce que zana batu ba vivaka lokola ya kokufa un jour te ba bazo tchela batu ba poison. Ils ne pensent pas qu'ils vont mourir un jour. Ba politiciens walingi comme on a jeune moko matate, c'est vraiment un problème. Yango bazo mona namboka oyo et comme soki mutu afingi batu makasi akomi na baninga kobanga ke afinga ngate bobani ko pesa batu ba mbongo. Vous encouragez le mal. Vous encouragez le mal? Parce que oyo mona batu nyonso influenceuse mutu alongoli bilamba a koti na réseaux sociaux ongana zo yebisa bino réseaux sociaux ya buzoba ezalaka te. Depuis ta koti TikTok et je suis le premier depuis ta kokota TikTok kala mingi te komona ba musuba kolanda. Réseaux sociaux ya buzoba ezalaka te. Mutunda ya kana buzoba na ye yanda kuna bango soit arata éducation na ye aye nango na réseaux sociaux. Ok, même na Twitter mona kalokola ya intellectuel okokuta ka batu moko mito ezo sala te bazakuna. J'ai entendu quelqu'un on poste batieni na bandi ko tala ba commentaire Eliezer qu'est-ce qu'il a fait? J'ai dit voilà azo komango pe na français. Il ne sait même pas le député à quelle mission ya kosala. Mesurez-nous ozo analyser makamunanga sur quel registre. Na Twitter ba tête brûlée bazakuna. Autant okokuta bango kuna autant okuta pe bango na TikTok même na YouTube. Les gens qui n'ont autre chose que kofinga bato. C'est compliqué. C'est compliqué. Yango bomoni même opposition. Bon, tolingi to ça la marche. Lingi bo ça la marche pour nani. Oh, tolingi ba recomposer seni. Est-ce que bozo revêté hein? Nangonga oyo. Ba candidature d'abord ya ba députés nationaux ba si ba déposer. Ya ba députés provinciaux tozo banda le 2 ah yango na zolo bana ba capable, on ne blague pas. Si vous avez les ambitions, venez. Manifestez que vous avez réellement des ambitions. Ko bete la biso masolo te biso na ba capable to sala ka blague te. Eza problème te que ozoya lokola mutu azo ke ata mutu angwa ke na classe akena nardoise ou bien na cahier. Ten yozo ke ozoya ndengo wana ke je suis candidat. Banani ba voter yo. Ozo mona biso ba to bilonja okende ko corrompre na cour constitutionnelle. La méritocratie à tous les niveaux. C'est samedi à 9h. Tu as un échange patriotique. Tu évalues bah autodéposer Zandengeni. On aura un séminaire que nous allons organiser à l'endroit de tous les candidats. Bah candidats députés provinciaux, bah candidats dans élection municipale et locale. On dépose au même moment. Il faut être là. Les valeurs. On doit doter la nouvelle classe politique. Une opposition, oh, nini, oh Félix Alia Kafoufou. Mais papa, Bozange Loka Kosa la tondine. Dites-nous qu'est-ce que vous le reprochez. Oh, il n'y a pas liberté d'expression. Bandeko. Bozolo banana na babiso. Na babiso. C'est compliqué. Na vie, il faut koyeba soki ozotambola nanani. Na pesa ka conseil na bandeko surtout ya basi parce que bandeko basi nde ba ibaka mutu mbangu bako iba ye mutu atikalika na kingo makamunyoso bozolo bana zo kalidisute basi bakena mutu Luka pasteur bawo basambela ka ya makambo prière moto bakende ko récupérer mutu ya mwana mwasi ndeko moko ya mwasi in africain batindelinga ba vidéo pa bandeko nanga ya ba congolais. Ce qui va coacher la biso image, beaucoup mona mona mwasi wana vandi na restaurant na mobile na ye, un libanais. Bazolia, chérie ça va? Bon appétit chérie. Et la dame elle-même, je crois que la régie va mettre son image. Et na souka souka. Boko landa na vidéo. Est-ce qu'on peut nous mettre quand même les sons bako kakulanda? Alors, on est devant la boucherie du Damier, on est à la Grande Borne, 91 350. On fait appel à toutes les personnes devant cette boucherie
Hier, on a assisté à un meurtre. Pour moi, c'est même pas un meurtre, c'est vraiment un truc atroce, que j'ai jamais vu. Une de nos compatriotes africaines a été tuée dans cette boucherie au premier étage, a été découpée. Et cette histoire, ça, on est des femmes, on ne peut pas être vraiment inconsidéré comme ça. On vous appelle pour cette journée de venir tous devant cette boucherie parce que cette histoire, vraiment, on ne peut pas supporter. Personne n'en a parlé. Aucune chaîne de télé a parlé de cette histoire. Ça a été étouffé. Elle part gratuitement. Non, c'est un être humain. Ce n'était pas un mouton qu'on peut couper comme ça. Alors, on fait appel à tout le monde, à la boucherie du Damier. Vraiment, nous comptons sur vous, sur votre solidarité. C'est notre sœur qui est partie. C'est une femme qui laisse 4 enfants. Alors, on ne peut pas laisser cette situation comme ça. Lèvons-nous pour cette dame. Qu'elle sache où elle est partie. Il y a eu des gens qui se sont battus pour elle. Elle ne peut pas partir comme si elle était un mouton. On l'a coupée comme un mouton. Ce n'est pas un mouton, c'est un être humain. On vous attend tous aujourd'hui. Soyons solidaires. Agrini. Allo, baninga na ngai bandeko na ngai nalo nazosala appel lelo pona mwana mwasi o babomi awa na boucherie ya Grigny. Mutu nyonso alia viande ya Grigny les Damiens. Donc propriétaire garçon o ya mundele ya mundi bosalaka awa na Grigny akati muninga na biso mwana mwasi africaine. Akamati akangi ye na congélateur, akangi na ba sachet atie na congélateur. Alors mutu alobeli yango azate. Tozali awa liboso ya boucherie ya Grigny les Damiens. Biso nyonso kutana awa à partir de 16h-17h to sala marche po elobami ata mutu moko lobelango azate. Esike o eza kokauka. BFM TV zate esika o mutu to sombaka viande to liaka viande. Nana yebi ke tamusu to liaka viande pe ya batu. Po mutu oyo azwa courage okata muninga na biso africain ivoirienne. Ba bomi ye to ya biso nyonso ya ebele basi mibali biso nyonso to zala awa to bengi bino en appel urgence to zala awa. Alerte rouge pour na sœur na biso ba bomi na Grigny viande les Damiens ba bomi ba tie na congélateur ba ya ko zo corne elobi na 16h pa ba soda ba ke na ngo na morgue mais muta lobela ngo azate yango to ko benga mutu nyonso waza na bonne volonté waza na pasi na motema ko mona ko kata muninga ko boma boya to za na biso elongo lelo arabe mutabomi ye biso nyonso boya ekolo nyonso lelo boya to za na 16h 17h ana parti na boucherie o photo lobela donc l'état oyo ya nini mère oyo ya Viry-Châtillon faut ayeba ya Grigny faut ayeba likambo eleki lelo awa na communauté africaine. Voilà tout trafic. Ah bon, on a la banne. On a la banne et moi cerveau. Il y a l'exemple. C'est triste, hein. Putain, c'est triste. Wana sikoyo eza maman mwana bakati batia na congélateur ya boucherie ya Grigny wana. Ya grande borno batutu basomba. Donc c'est grave ça. Et tomber à l'oreille, ça de coiffer koto na zuba image. Donc c'est vraiment dur, c'est dur. Donc voilà. Selon vidéo one. Mwana mwasi wana mobali na ye libanais abomiye. Akatikati ye misuni atie na ba sachet akiko tia na congélateur.
azaka na boucherie na ye lelo bato bakomi komituna est-ce que biloko nyonso baliaka ekozala pe baliaka bato te. Vous vous rappellerez histoire ya Cynthia, un indien aya kolinga ye awa akamati nzela ke na ye ti akomi na enda akati ye ndambu bandeko na biso abasi. Il faut résister soki balingi bayiba yo mutu. Oyite. Il faut qu'on résiste. Bolingo oui, mais il faut qu'on réfléchisse moi muke. Bozaka ba opportuniste moko na comprena kate. Je vais vous révéler quelque chose avant que na yamba bato. Oyebi bato ebele babimisa bana mibali bazaka ba aventurier na mibali bazaka. Bana mibali bazaka ba aventurier oui, bazaka ba aventurier. Bana basi pe misusu bazaka bescro. Escro ya nini? Soki a se présenter pa mutu. Eza lokola lingi mutu wana, nzokanda lingi mutu wana te alingi oyo mutu wana zanango. Chérie, tu ne me donnes pas. Jésus, même la Bible balobi, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il faut donner. Il n'y a pas, l'amour n'existe pas. Il n'y a que de preuves d'amour qui existent. Ah, vandela wana. Yo ndenge bako kata yo boudin na lokoso wana. Allez, sur ce plateau, capable et grâce, à ma gauche, nous allons devoir échanger. Parce que, comme vous savez, Mikolo, moi, ma solo, allez. Soyez là. Très bien. Vous allez la voir, elle est toute jeune. Ça va, capable et grâce? Oui, ça va, capable. Les années. Bien, capable. Où va capable? Na masina capable président. Ah, vous avez une ambition politique? Oui. Vous avez postulé? Oui, na postulé. Na niveau ni? Député provincial. Pour que vous votez? Oui. Pour le nino? Pour nous défendre l'intérêt général et après. Na nini na kamuni? Na makambo nde tozomona eza ko se passer na mboka na biso. Na machine? Oui. Est-ce que vous avez vu un candidat basé na machine? Oui, nayebi baza ebele. Baza ebele hein? Oui. Baza pe na mbongo. Oui, baza na mbongo. Yo sko ko ke ko sala competition na batu baza na mbongo. Yo za nani? Biso to na mbongo te mais au discours to ko memela bango nde ko sala ke baya envers biso. Ko memela bango discours ni. Batu ba ko lia discours. Te ba lia discours te. Ko memela bango discours ni. Makambo ni makasi yo zomona oyo sali ke yo ke ne komiko tisana makambo politique. Oh ba jeune fille lokola yo bazo ki pete batala ozana âge ya kotala novela city. Oui. Olia okende kotala novela city ke makambo politique. Oui, na ke makambo politique pour na défendre ba maman, ba jeune na ba papa. Pour na injustice oza ko sali manamboka na biso. Injustice na niveau ni? Na niveau masina. Basaline injustice c'est salimi wa. Bon, tous on a besoin nanu ba bongisi la biso wenze ya liberté. Tous on a besoin ya courant na mai. Soki na vallée omona mai ya njili. Soki mbule bandito mai etondi ekobuka ekoteli bato na bandako. Omona ba bébé bazokufa. Tous on a besoin yango zana bato. Ah, wana yo ah. Ouais. Wana yo. Ouais. Yo zana bato ba voter yo bien bazo seka yo bazo katala mwano. Te ba seka ngate. Baza na confiance na nga. Yango baza. Donc nengo zabo yo zo lota kaka okomi déjà honorable grâce. Oui, nazo lota déjà. Parce que naza capable. OK. Alors, olobi yebsanga ba priorité nan makambo sali ke yo okimela na politique yebsanga. Premièrement pour nous défendre le peuple. Peuple ango peuple ezaka peuple boye yebsanga peuple o wapi. Ya masina. Surtout pour défendre l'intérêt général ya bana masina. Tous on ba télé. So koti na peto Congo. Omona nzela nde bukana. Peuple ya ngomoko bazwi bazelo na ba nini bakomi kotia poke mutuka na moto eleka bien. OK na njili na nini na maya njili wana na vallée. Peuple ya ngomoko bakomi kozwa ba sac. Sima loso na sima bakomi kotia bazelo na mabanga
pour que ba caler mai wana pour que mai ko te la bango député zikondo yo okobanda ko tela bango okobanda ko somela bango ba sake ko sayani bon na ko défendre bango na ko mema na ko ya na parlement na ko loba to ko banda ko po to zana donc ba onyo so bazana parlement wana ba yebi ko loba te kaka yo grâce oyo ndo yebi ko loba ko leka batu nyonso ba ba yebi ko loba mais ba zo sala oyo te sengaki ke ba kende ko sala esengaki bakende kosala esengaki ke bakende baloba mpo batrouve solution na peuple wana bazosouffrir bana bazokufa mai so ekoteli bango bazokufa mituka mo eleka eza te peuple ye moko akomi kotia bazelo ke mutuka eleka courant eza te mai eza te mais résultat jo azokende na facture kopesa bafuta mai ya nini baza na mai te baza na bapompe te so okiti kuna okoyoka mawa. Allez, c'est sur ce plateau. Capable Esther, à ma droite. Vous allez comprendre, les lobes vont sentir. Lobi Toyaki, Tozaki, na Madame Kakamoko, capable jolie Déborah, saccagé. À saccager Batu Awa. Les lots, ça pourrait être peut-être l'inverse. Hein? Beaucoup on appelle moi à Mobali Moko, Basimisa, ça risque d'être compliqué. Mais à Tcheban, jolie Déborah, Batu Bazobe Gagara Poto Balobi. Maman, Anna, pardon. Allez, capable Esther. Bonjour. Bonjour, honorable. Bon. Ça va très bien. Yopé. Oh. Olingo postulé, Yopé. Oui, nous avons postulé comme député national. Il y a Tchango. Député national? Oui. Mais yo zaka soki maman pasteur soki nani te. Bon, malgré naza maman pasteur na moyi ke makamuso zo marché te parce que ba oba ke kuna bazo za la moi parti pris. Nga précisément naza na Buma na moyi ke ba pesi biso mu Congo. Soko talibien na Buma soki élection ezali bato bazo ya kozo ba va kuna. Mate loko moko na Buma salamité. Buma toza na nzela te. Soko ozu distance à Kinkole ti Buma donc ozomona ke mutu azokende Buma azokoma retard po na nzela or distance à Longwa Kingasanti ti Kinkole eza musika mais Longwa Kingasanti Buma eza mwa pembeni vu ke nzela eza te omona ke transport ya Buma ekozwa mutu 10,000 francs po akoma na Buma or Kinkole eza pembeni eza mwa musika transport ezozala ya mususu 1,000 francs pour mon temps comme à Kinkole. Alors tu remarques que na Buma vraiment ba pesi ba chebi so mu Kongo makasi. Mai ezate nzela ezate wenzi ezate. Ya wana moyi ke lokwa na za mwana Buma na tema nanu pour défendre pe Buma na parlement. Papa pe alobina yo kende ko sala politique. Bon, papa alinga parce que moyi ke na vandi na Buma zele ezate. Politique kona politique nde makambo nyonso na Buma ebongi. Bomoni makambo bozo kosaka bato tango bako voter yo batala boye osali lisusu eloko moko. Non, na kosala eloko parce que naza mutu Buma. Bao bazoya Buma bazoya bazokende ayeba voter akamati nzela ke. Menga naza na kati ya Buma ese ke na défendre bisika nazali. Lelo na kati ya Buma université ezate. Mutu rota na classe après asuki wana. Moya bima kende kotanga musike za passe pour na transport mais ya ona moye ke non na tema nanu poto lembi mais yo za mama pasteur na yokaki bolimbi sanga na koseka mwa muke nazo seka pona ni wana ba image na yo oui wana base na nga Buma d'accord parce que na aser so ki uzana base te vana na yoka na ndako tolinga batu bayako yiba baza batu te faut komana mais oyebi mena landa kina oye ko sala ni na aser parce que na yoka ki pasteur mo abi buya ko bustili awa nuko bes bino mbongo nyonso ya kusela campagne siko olia ko kende pas ba pasteur oye na aser ko sali bon normalement ngana za politicien na za politicien te mena ko ti makambongo na koti ya eza première fois na sala politique nga na za servant de l'Éternel mais eloko poussé nga na sala eza comportement ya honorable Ndeko Elezer chaque fois le bel naye
azoloba que non tosala politique autrement alors autrement wana vi makambo azosala ebougenga vraiment nayebisi mobali kitoko na nga nayebisi eke non nani oyebisi nani nayebisi mobali kitoko na nga nayebisi eke nga nazokota na zongela nanu oyebisi nani nayebisi mobali nono donc nabengaki mobali kitoko papa Karl nayebisi eke non nazokota politique nasala politique autrement parce que trop c'est trop zongela oyebisi nani nayebisi mobali kitoko na ngai aya bosakanaka na bolingo nayebaka teke bamama pasteur mpe bazalaka na bolingo ya boye oyebisi mobali kitoko oui nayebisi mobali kitoko papa Karl mpesa ye nani mbote napesi mbote na mobali kitoko papa Karl Kashala babiju ebele allez c'est beaucoup de découvertes là. Oui, ici ce plateau, makambo ezalaka bien parce que tozo solo la sérière moko tozo seka. Oui, mukolo na yamba pasteur président professeur Godin Boy. Ah, nazo tuna ya lobi. Azana 5000 danses. Azana mona examen. Et puis mobali kitoko. Il pas à pasteur. Non, mutu azana vision ezanga. Yaza peka mondimi simple lokwa bandimi nyonso. Mobali kitoko. Oui. Papa nani? Papa Karl. Karl Kashala. Papa Karl Kashala. Sikota kubabeka kwa mobali kitoko yoka kandeni. Yango makambo ona lobaka yango. Voilà. Ça coule. Allez, capable docteur Thérèse sur le plateau. Ya kozala boy, ya kozala koto. Te, kendega boy. Nina équilibré ba makambo. Ça va très bien. Ça c'est la serre ça. Lobi de quoi liézer ndenge nini joli de borazaka yemoko. Ndenga panza kiba mibali yao. Na lobi le loto balancer moi muke capable Mathieu Akimi. Capable mususu Akimi zane. Capable Mathieu Akimi parce que depuis à côté qui n'a mouteillage depuis temps. Azomona nate. Prochainement Koya. Et cause à la bien. Capable Douglas ça s'excuse à lobby. Il sera là. Il termine quelque chose par rapport à Makambo élection. Docteur Thérèse. Président. Bonjour capable Thérèse. Bonjour capable président. Bon nanda. Tout va bien. Bon mobile kito. Aza bien. Yes go be. Yo be kaka ende. Il y en avait un du cœur. Nini du cœur. Ah là là, le monde des hommes. Boze la nana tu. Papa kota dana. Nazo tuna eka mtura mogo nazo ngisiye. Voilà Jacques Kambai. Yo nanda kubabenga bona. Babenga bona no. Bon. Il n'a pas vérité parce que maman a zolande. Ayebi. Nga benga nga daddy. 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 Allez, c'est l'ambiance dans cette émission. Des fois, il faut se détendre parce que la politique, attention, on a une menace. Il faut des fois se défouler. Allez, docteur Thérèse. On le dit du cœur, Aza bien. Aza très bien, capable président. On le dit. Aza très bien. Du cœur. C'est très bien ça. Ok. Du cœur à Tindio, à Tikio qui négocie la politique. Bien sûr, parce que quand il y a la politique, ils ont la politique. Du cœur. Oui, parce que ça peut être liboso na kota na katia politique. C'est ma première expérience na politique. Parti politique à liboso. Parti politique à liboso, c'est la première fois que na lobela makamba politique, c'est une première opportunité. Au côté na parti politique monsieur. C'est comme kaka tout simple. La première fois qu'on a côté na politique, il y a assez formé la première fois. Ok. Du cœur, il y a une politique. Il y a pas ça la politique. Il y a ancien na politique, azala qui n'a pas différents partis.
mais cette fois-ci à l'obi yo moko moi sinanga na tindio va à partir par rapport à ma compétence non ma qualité na yo savoir faire na yo va je t'oriente et à orienter ngana katia aser. Ah ouais. C'est bon. Est-ce que mobali kitoko asala ka peu politique? Et ya sala politique. Yosko kaka yo wana ndo zana vision makambanzami. Kaka yo wana yeko c'est la seule sur la politique. Oui oui. Est-ce que mobali kitoko asala kani? Ya sala musala. Yema ni makamwa et au vision T. Ni makamwa politique. Makamwa politique asala kango te. Mobali kitoko. En tout cas, c'est allez, Papa Karl Kachala. Ça c'est bien ça. Voilà. Donc du cœur à orienter yo, oyana aser. Oui. Oui mais na aser. Ata ceux qui va orienter yo. Faut moko yo za médecin. Bien sûr. Oui, voilà. Aux médecins. Akitisanga na Kanluka, ça c'est les jours qu'on était descendus. Ça, ce sont les efforts de la docteur Thérèse. Ouais. Et c'était bien ces jours-là. Voilà. Maintenant, tant aussi que du cœur, à l'obi, aucun de la politique. Yo si que ni intéressé yo penza que okota na politique parce que vous devriez ou ne pas accepter dans la politique. Ce n'est pas parce que du cœur à l'obi mbalamoko que ezana makamusu ceux qui du cœur à l'obi non du cœur. Nous avons na que place ou les habienté, n'est-ce pas? Alors, ni motivé yo si yo moko que on dit mais la proposition à du cœur. Bon, capable président ndenge naza bunaza d'abord premièrement médecin de formation de formation. Pe ya mi balé toko lo bateke eloko moko et pousser na kota na politique te. Politique est libiso nyonso. Parce que tolobela kango, balobela kango. Ce qui yo koti likamba politique te, politique e kokota likamba na yo. Yangwa no boninga na kota ki pas seulement ça, mais pour na mona na essayer quoi apporter un plus dans quel domaine? Dans tous les domaines. Précisément pe na domaine na neti d'abord ya santé. Na yo kotala na kati ya commune nga na Vandeli commune Ngalema précisément na quartier à Kanluka pour na samo na Kanluka né grandi là-bas au Kanluka tozo mona ke Kanluka ezaneti partie moko population moko un peu abandonnée délaissée utiliser exploiter c'est ça le terme que je dois utiliser utiliser exploiter bazo exploiter bango na sens ni au comment na niveau social de vie il y a niveau de vie social il y a bana Kanluka eza vraiment très bas. Au comment na kaka ke toza kaka na deux groupes sociaux soit toza na ba oyo babima ba na maponani baza ba riche toza pe na mususu oyo babima te baza ba pauvre o bango ba pesa ba voix na bango mais en retour eloko ezo sala make en retour ozo mona que c'est les statu quo. Non, statu quo ndenge nini okolobela Kanluka te ya docteur Thérèse nazolo ba les statu quo na Kanluka tomona Samuel Bemba Tanda mon collègue amema Janine Mabunda kuna baloba bakiko lancer ceux qui ba travaux namona kaka kuna le président Mbosso Kodi Mpwanga l'actuel président de l'Assemblée nationale akita kuna bayeko kita même na chef de l'état kuna donc ezala quand même na bateau ya makasi ya Kanluka bazo permettre que Kanluka évolue. Ce qui le bin na sens ya que évoluer je dirais non. Pourquoi? Toro parcourir Kanluka banda quartier 1 ti na quartier 6. Ce qui to tourni batengela biso ata centre moko ya formation na kati ya Kanluka o eza chargé à ko former bana ya Kanluka ezate. Ce qui toke totali côté ya domaine nanga médical. Okomona ke ata ba centre parce que okomona neti na pesa exemple ya quartier 3 quartier nangai. Tozaka na centre moko centre hospitalier de référence. Or vu la capacité ya population eza na kati ya Kanluka 45 000 habitants, c'est pas mince affaire. Eza batu baza ebele et puis Kanluka bimisa au moins 5 députés. Mais na oyo nyonso babima wana okotengela ngata kombo député moko te oyo mwana tangaka na kati ya école Kanluka
azate okotangelanga député moko te oyo famille na ye ezo se faire soigner na kati ya ba centre wana ezate okotangelanga député moko te oyo il y a des avenues, je peux citer le nom de l'avenue Katenda okomona na kati ya avenue wana ba monter une montagne des immondices et quand il pleut moi mayu ezo uta na rivière wana ezo kota na kati ya avenue wana pe ezo infiltré na kati ya ba parcelle wana d'où on sait que immondices c'est ça ba milieu de culture ya ba microbes ba vecteur ya ba ya ba microbes et ça na kati kuna et comment la population environnante ils ont toujours qu'à souffrir. Mais qu'est-ce qu'ils font pour cette population qui les a élus? Ça, c'est la question que je vous repose. Qu'est-ce qu'ils font? Autrement, à niveau de vie... Qu'est-ce qu'ils font, Lénine? Bamemi Janine Mabunda, Bamemi Mbosso, Bamemi chef de l'État. Mais la population qui les a votés sont dans quel état, dans quelle situation? Mais moi, je pensais que quand Lucas, c'est le quartier le plus gâté, hein. En plus, deuxième fléau, nous avons les fléaux, on a la benga bango, on a la benga combat mais on a la benga bango, ba jeunes désespérés, ba kuluna. Au moment nakati, donc c'est un mouvement qui s'est créé pour pouvoir ternir l'image de Kaluka. So retourni mutunyo so bengisie yaka Kaluka ko yata loba akuna ba kuluna. Or nga na kota Kaluka, na kola Kaluka, na tikala ko za kulunete. Donc balatisa monenge balatisa kingabwa ba mama kingabwa et bima lokola ba mama nyoso bavanda kana kingabwa bazaka ba miibi, c'est ça? Or c'est pas ça. Or c'est un fléau qui est mis en place pour pouvoir emprisonner bana wana bazala emprisonner pas pouvoir ko s'épanouir te mais ce qu'on y est ko fréquenter bango ozo approcher bango ko yoka ah maman biso classe ezate ba parents na biso ba na mbongo tengsa biso te ba maman na biso tala orotala na avenue sur 10 parcelles 9 parcelles abimisi mesazotek. Dites-moi l'avenir de ces enfants. Quel est l'avenir de cette population là mais qui nous élus, ils sont en train de nous élire plutôt et toza incapable ya ko essayer ko remonter yango nanga nazo linga ko essayer un peu ko relever ce défi là en tant que maman. Ceux qui ont commis député batunde batiki koteka et nga soki na donc côté que zali sumo pona yo te côté que zali sumo te côté que za moyen de vivre parce que toyebi que mboka toyebi que situation ça passe mais nga soki na commis député problème nanga ekozala d'abord première molobeli na bango oyo ya mwana na bango propre ya Kaluka parce que mutu po koma koloba na parlement makamwa Kaluka il faut yeba vraiment la réalité de ce qui se passe au Kaluka olingolo bakena na ba député o balekaka mwana Kaluka zalakati azali moko azali mais nga na kozala molobeli bango na sens ni na kozala na kolinga kotalisa ba besoin na bango auprès des décideurs parce que moi je ne suis qu'un député. Ce sont les décideurs qui peuvent apporter une solution à leurs problèmes. Et d'aider. Nakozala pete que comme on le voit, cette population, on vient puiser les voix dedans et après, tokimi totiki bango. Non. Nous devons marcher ensemble. Nous devons aussi qu'on matissa bango. Et awa soko moni na image nange ezoleka kuna nazalaki ko sensibiliser ba maman par rapport à activité moko il faut to ça là to bande ko ça na bango. Et c'était vraiment très bien, les mamans ont adhéré et c'est une cellule de la serre Kanluka, précisément en quartier 3, où il y a que Salaka échange patriotique. Oh, ça place nous. On a même le pan on et ça une des bases où on avait placé, c'était le jour il y a pour mettre en place un comité, il y a ba maman. Donc c'est un peu ça. Mais nga ceux qui n'a abimi député, na d'abord premier allié à Banakanluka. Premier allié, c'est dans quel sens? Nakozala partenaire na bango. Donc, oyo nyonso etali ba problème na bango. Oyo nyonso etali ba besoin na bango. Je serai la première personne à dire tout haut. Pourquoi? Parce que Natalaka, exemple, il y a honorable Eliezer Tambo, qui est mon président qui est en face. C'est quelqu'un que moi, j'ai toujours envié. Je me dis, mais Moutou, papa, il se met debout, il dit tout haut, c'est que les gens disent tout bas. En tout cas, c'est cette vision, cette façon de faire la politique autrement, c'est ce qui m'attire. De changer un peu l'image que nous avions dans le passé. De ne pas rester
toujours là, présent, toujours là. Tu es présent, mais tu es absent lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Tu es présent, mais tu es absent lorsqu'il s'agit de défendre l'intérêt de la population. C'est pourquoi moi, je dis non aux antivaleurs. Je dis non à la discrimination. Je dis non à cette façon de venir escroquer mes frères et sœurs de Kaluka. C'est pourquoi ensemble avec la SER, nous allons changer l'image de Kaluka. Ça ne sera plus ces Kaluka là d'hier qui était Kaluka Yabakuluna. Non. Kaluka ya lobby au tozo banda à partir du 20 décembre toko gagner. Poto yebi ke toko bima toko gagner maponani en désordre. Le quoi ASER balobaka ASER chaud. Biso toza chaud toko gagner en désordre, élection en désordre. Toko non seulement toko sala uni et longo na président na biso na kati ya parlement toko telema pour que ASER et quand Luc a changé coup de combo comme ASER. Échanger comme ASER. Mais oui, nous sommes là. En plus, nous sommes des femmes. Nous devons nous mettre ensemble avec les autres capables. Nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir, en tout cas, faire avancer la chose. Voilà. Et en plus, nalingi na bakisa lisusu. Bakisa comme ça na yokana no. Nalingi na bakisa. Eloko mususu na kati ya Kaluka. ASER a fait des Kaluka. A fait des habitants de Kaluka des capables. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, vous verrez dans ASER, il y a maintenant une prise de conscience des habitants de Kaluka. Ils se disent qu'avant, dans le passé, nous étions emprisonnés, mais maintenant, ils ont l'estime de soi. Baza capable de se donner comme sa confiance na bango que tout. En tout cas, to bisona ASER na suka. Bisona Certina Souka capable grâce, je vais poser une petite question. Massina, Oyo Lingi, au postulé, dans la députation provinciale. Et là, Konini, ba Oyo Bazali, ba Salité, Yozolinga Kosal. Bon, premièrement, biso to vota ki bango po ba ki olobela biso. Ba ki bayibi ba voter bango mais basali oyo batindaki bango ke basala te ezani ni batindaki bango basala ke ba bongisa courant mai eza kuna te mais ba facture yaka nzela mabulu population yango moko komi kotia bazeli pour que mutu keleka bien baza incapable ya osala au peuple tindaki bango basala. Donc yo soki na yoki malamu okena na politique ozo postuler seulement parce que au moni population a komi kozipa mabulu ye moko na basak parce que au moni courant ezate yango wana. Non, pour na ko défendre intérêt général ya peuple. Peuple bazo respecter non ba peuple te. Bazo sala au peuple etindi bango basala te. Comme bango bazo kende ba vanda na masina te po ye ba besoin ya bato masina il faut vendre na masina babinda ko olala ate oye ba place ma ezotanga te. Mais wana sko kolobana batu nyonso même ba Jacques Kamba yo bazana Kinshasa ba kende ka ko vanda na kananga ba ko bima lisusu te. Non, c'est pas ça. Mais ba kende ba défendre pe comment des peuples les souffrir. Ma ezo côté la bato bazo ko. Yo ko l'équipe de putain de souffrance ici. Non, mais na ko défendre bango. Siko ba makambu le baki a marché de la liberté za pona le Cameroun. Marché de la liberté eza pona suko nani président lo baki nini ke batu ba kokoma ba millionnaire suko millionnaire on to kokoma na façon bazo memela biso te millionnaire il faut que ba étouffer peuple te ba meka ko aider peuple ke ceux qui asombi il faut basomba biloko na prix de gros que basomba pas bato ba oya bazoya ko investir na mboka na biso il faut basomba on a pris de gros pour que permettre bango pe bateka pour bakoma pe ba millionnaire. Ah, on a le petit commerce. Dans le commerce, il y a des détails où tout le monde a les expatriés, comme côté contre la loi, en violation de la loi, comme côté na détail. Oui. Il y a des détails comme maman na biso. Ce qu'on il y a des détails. Il y a une vie sociale. Yezo kende kabwe parce que bazo respecter te loi ya mboka na biso. Voilà. Capable este. Capable président. Oui, qui solo.
balobi mutu akoti koyeba bisika ndako etangaka kaka mutu avandaka kuna mais kuna na buma nde kuna ndako ya patriarche ezalaka te oui siko ozoloba nzela eza te ndenge nini honorable président nayebi soki ebuma bazosouffrir bakosouffrir bana palu baza ebele awa bana gizenga bazali awa ebele bana palu baza ebele mais tozosouffrir na buma yango na uta oloba keno badepute ebele bazoya bazwi bava bakei lokola bavanda na buma te moye bayeba souffrance ya buma eza te biso toza na kati ya buma tozosouffrir nzela nalobi bien keno nzela na buma eza te mai eza te université eza te wenzi ya malonga eza te nayebi ke kala mingi te osala descente na buma okomona yo moko buma ezosouffrir makasi yango namoyi keno nakota nanu masolo oyo voilà j'ai tout balobi kota nanu masolo kota nanu masolo nga mtu nakotisi yo te balobi nde kota nanu masolo allez il s'appelle Capable Setou Mbiavanga, il est là, il est... Ah, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai confondu avec les Capables Jean-Luc Biavanga. Ah, voilà. Ce sont les noms qui se confondent. Oui, le problème. Allez, Capable, j'ai tout. Vous avez madame? Nous avons madame Capable. C'est quoi? Béchar, P.A. Serre, vous aurez la monnaie. À quoi sert la serre? Bon, là, il faut que la membre ya serre un peu aux autres. Kaka boye okocha lelo che aser lobi che PPRD lobi kuna oche Capable président oyo ezali identité la biso soki totamboli na balabala na lataka ngote mais na awa na monde mobimbe zotala ngai na bandi monde mobimbe zotala ngai nazali fier akolata ngo na kingo et identifier ngai. Pourquoi? Parce que ezali aser candidature. Ah, de pas candidature. ACR ezali action commune pour la République. Nazo kapasi so nazo kabatu bazolo babango bakokende kobongisa quartier na biso baby tout ça. Nga nazo na pona kobongisa quartier na biso te. Oh, en tout cas. Ngai yo za na escoponani. Biso toza na guerre eza moko. Faire la politique autrement. Avec qui? Les capables. Mais ceux-là qui font ba incapables ndé bazawana. Donc bitumba ya makasi il faut kolongola ba incapable ba capable ba diriger mboka oyo surtout bandi on na ko bongisa quartier na be makambo ko bongisa za bele batu nyonso ba yebi biloko nyonso ezoleka na ba quartier ba sana pemene micro batu nyonso ba yebi makambo nyonso ezoleka na ba quartier ba aux distance le ko la frère ya message ceux qui ndenge na mona kina ba moto boli misanga nanu na mona ki loko moko na moto siko wewe avandi boy amemi mwana mwasi azana songe kuna balobi quand le frère du message transporte la sœur du message o avandi na réservoir pour que ba poussana te c'est pour blaguer hein, c'est pour plaisanter ouais oui Capable président ngai koloba que non mai zana quartier te bon mabulu to zipa mabulu non mutu nyonso ayebi mission ya député. Député azo ko légiférer, député azo contrôler gouvernement. Nani ayebi yango ti. Ata soko yebi yango te, okotanga ngo, okocomprendre yango. Bon, nabanda koya koloba wa te que non, quartier na remarquer courant, nani ayebi damboka oyo te que courant eza ya kobeba. Bato nyonso bayebi. Nani ayebi ke na ba quartier mususu ezali vraiment isolé, mobulu ezali ba kuluna bazali, bato nyonso bayebi makambo wana. Problème ya ACR eza wana te. ACR azoya nde kosala politique autrement, ça veut dire quoi? Action commune pour la République. ACR azo kolinga République démocratique du Congo et mener action. Cette action c'est le 20 et voter minorité. Ça veut dire quoi? Na kabula kaba classe sociale kaka en deux parties. Ba riche na ba pauvre. Pour na koyeba constituer place oyo tozo viser. Biso ba mbokatier. Tozali belé. Mais équitablement richesse en mboka na biso eza réparti na ndenge tozo kanisa te. Yangona
ba problème sociaux yozo ekawana bien boy ezali ba problème à mike sociaux ezali ko engendrer ezo ko uta na ba oyo bango ba oyo ba majorité à lokuta on toujours retrouver ba représentant na biso wana lokuta wana bazo ko se retrouver kuna parce que tozali ba toazo ko ça la action wana te ba tona baza kuna ba diviser ba oh yo zala politique ya pepe oh yo zala politique ya parti kingani tango to kenema pour nous to diviser. C'est pourquoi ASER a lobby tout ça la action commune pour la République pour qu'il y ait un changement de la classe politique. Ezali action moko batu nyonso na bandaki koloba accès ASER eza mulimu eza Saint-Esprit ozali na mangembo ozali catholique ozali kimbanguiste ozali nini mais ozali na Saint-Esprit mutu nyonso na RDC tango kokoma na urne tikala na parti politique la yo mais luka nani aza ASER tout ça la changement ya classe politique soko ka o voter ASER yowan ASER to ko se retrouver mboka mobimbe et voter ASER to kokoma majorité na parlement ndi to koyeba ko sala biloko tozo loba awa bon ngai tango na koma député tango na koma kuna na ko sala boyo yo moko si ozala kuna na député ozolo baloba biloko na ozolo ezokende wapi si bazo yo kaka ezosala le côté il faut to comme majorité pour na comme majorité kuna il faut te voter action commune pour la République mboka mobimba ASER Saint-Esprit. Voilà, lui serait capable de jeter tout. Yo sali ya yo projet de société. Ah oui ça. Ah ouais. Ah, comme Kolongwana. Comme Kolongwana. Il y a dépôt à candidature. Oui. Na même qui va te belé, kutu, na sala ka eloko nga kité, na sala. Pour quand même batu, capable président ezali batu va comprendre makambo na lobaka parce que ba ebi que classe deuxième classe sociale toza ebelé, mais toko sa makamakasi. Tozo teka qui bobola na biso na ba 100 francs na ba 1000 francs mais pourtant toza kaka na eloko moko oyo tokosala le 20 biso ba ASER nyonso mokili parce que tokosala ngo tant to baka ASER mokili mobimba oui parce que le 20 wana ASER ba mokili mobimba kosala kaka action wana moko voter ASER ozala chango kende oza kapé perdre oza kasoni mais voter mulimu Saint-Esprit ASER pour changement ya classe politique et salement ceux qui osent les là non bon ils ont changé té ozali eza problème na yo parce que okokaki ko voter ASER té yango na capable président na mukolo yango penda ba capable ASER il faut ba monde meyi ba bango parce que bango nde ba kosala changement wana c'est pourquoi pour na kosala changement wana ezali tozomi benga ba capable il faut oser la capacité ya kosala changement wana pour comment la capacité wana il faut oser na pouvoir et l'amour pouvoir de l'amour ce qu'on a le pouvoir de l'amour té comment kokoma capable ya kosala likambo wana il faut bisika ozali na parti oyo ozali ozala muni ya pouvoir de l'amour pour arriver à être capable de voter ASER pour qu'il y ait le changement de la classe sociale. Mais voilà, donc yo selon yo parce que j'ai entendu au lobby makambo ya quartier beauté. Donc il y a yo projet de société zaka élection. Donc ozo kende que ba voter yo oyebi okobandela wapi te nini oko défendre comme intérêt ya peuple, c'est la difficulté. Donc capable président au toucher vraiment place il fallait au toucher. Au tangi comme moko awa projet de société capable président. Est-ce que na mboka oyo ba projet de société yebanité ba intellectuel nyoso ba kota na ba professeur d'université na RDC tous les professeurs d'université na benga bango ba plagiaire ba koti il ba période obiso to yebinano internet ité ba koti kuna na ba Google ba bimisi ba projet kitoko regardez projet économique, projet social, projet belé. Mais où est la politique pragmatique? Zéro. Nous avons combien de professeurs au basis de l'économie?
bao batangi ba économie monétaire mais tala dollar baza wapi dernièrement nalandi mutu moko aleki so na TikTok kuna un grand monsieur bazo tuna makambo o ya personnel ya député chez Kende alobi ye azali asalaki criminologie azasoki criminonini wana depuis ye asalaki criminologie na mboka oyo combien de bato bazokufa criminologie na yezo salani problème mboka oyo nde yango wana batitre eza ebele eloko ezochanger te asera aza problème ya programme te toza mboka na biso eza problème ya personne le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir nde problème ya mboka oyo. Réaction, docteur Thérèse? Il fallait abaxer dans les soucis de faire quoi? La politique autrement. Oui. Nous faisons la politique autrement. Les capables, j'ai tout l'a bien dit. Togo Kozala toujours été dans le même rythme depuis 1960 Tilelo. Non, tout doit changer. Mais il faut changer d'abord. Il faut changer ton biso d'abord, toza d'abord majoritaire dans le Parlement. Parce que force à Parlement, et biso a certain toza majorité to sali en force, to PC en force. Et nous serons capables de bien défendre l'intérêt. Donc vous pensez qu'il n'y a que la serre Ndako qui pesa batou capable de changer le pays. Non, capable de président. Ce que lobby, vous pensez que c'est la serre seulement. Non, ils ont toujours le bateau, c'est un groupe à bateau. C'est toute la deuxième classe sociale, tous les pauvres de la République. Donc, c'est toute la République. C'est les Zaka Kabiso mon côté. C'est toute la République à Serbaye Bakate. Parce que comment? Parce que c'est toute la République qui doit mener une action commune pour qu'il y ait un changement de la classe politique. C'est toute la République. Donc, ACR est après Abisoté. Bao bazolanda biso ba yebite ke baza ba ACR. Mais awa siko soko tuni bango bon yo ozana quelle classe sociale? Ako c'est la deuxième classe sociale, naza pour oza ACR. Va mener cette action commune le 20 pour qu'il y ait un changement de la classe politique. Voilà. Nalingi mutu nalingi pesa bino kama liloya muke ya ko s'adresser na ngaite na bao bazolanda bino. Ezala na Kinshasa. Ezala ba électeur potentiel na bin. Bo pesa ba onka kamwa liloba moko ya mutu ko retenir. Capable Esther Mushia. Tala caméra pesa mo liloba. Merci beaucoup na kilelo pona ko kolobela na o etali élection o ezoya. Vraiment nazo encourager yo kende ko voter makambo bien kozala kala mingi te. Merci beaucoup. Capable grâce. Merci capable président. Naza ko s'adresser na bana masina ka. Ba kende ko voter. Ba voter mingi. Tala caméra na yo yango kuna. Ba voter mingi ACR parce que ACR tout ça la politique autrement. Ceux qui va voter ACR ne peut-être ba ko changer makambo ebele o ba on peut partout au kendaka. Ceux que ba monika ni na yo ba bi so batu nyonso bazali ko papa oyo mbe Congo échanger. OK. Allez, capable Thérèse. Du cœur. En tout cas, merci d'abord capable président pour l'honneur oyo pesi biso na tongo alelo pour participer na émission ya masolo na député. Ngai o na kolobelezani ACR etali mutunyonso. Pour ça na kota micro neti bazo ka yo bien te. Ngai na lingi na loba boye na bana nyonso ya Congo démocratique. ACR ezali parti ya biso nyonso ya ba congolais nyonso tout sans exception. Pe ya mibale nazo benga na bana nyonso ya Congo. O nyonso yebi que oza congolais yaka okota na kati ya parti ACR. Nazo lancer pe déjà invitation pour un échange patriotique na biso kozala samedi oyo. Na kosenga kuba. Na kosenga na bino nyonso. Bana nyonso ya Congo, bana nyonso ya Kinshasa, bana nyonso ya Ngaliema, bana nyonso ya Kaluka bokomona représentation ya Kaluka que ezalaka toujours présent na échange patriotique tokoya en masse. Pe boya boyoka. Pourquoi ACR? Parce que ACR est un parti moko différent na ba parti nyonso.
toyaka échange patriotique nga na benga ngo toyaka école toyaka kotanga parce que à chaque sortie à échange patriotique nous sortons toujours à faire quelque chose de nouveau. Voilà. On nous apprend comment faire la politique autrement. On le chante oui, mais on nous apprend comment comment tu vas l'exercer dans ta circonscription, comment tu vas l'exercer dans ta famille, dans ton quartier, dans ton entourage. Yangwana na aser okomo nanga na ye docteur Thérèse na telemiawa, pembe nanga na za na grande sœur nanga na sima nanga na za na noko na biso. D'abord je prêche par exemple dans ma propre famille et puis j'atteins mon quartier, mon entourage, ainsi de suite j'avance. Donc naba électeur na biso nyonso bana nyonso Congo na koyebisa bino faites les bons choix. Ne soyez plus utilisés, mais faites les bons choix. Place nyonso au monique, aux en posa y a changement. Le choix est clair, c'est la serre. J'ai dit. Voilà. Capable, j'ai tout. Comme le président, Naï Nazali secrétaire national en charge de la propagande na mobilisation. Il y a ACR, il y a Yo, il y a Bissonios, il y a Yo, il faut au Sala, action commune pour la République. Action commune pour que Mboka Oyo ezwa bato balobeli mususu. Tango tozolo banalika mwa maponami. Bayaka kopesa bino na matisi talo. Bapesa kabino ba $100. Opesi 5 ans. $100 5 ans. Donc par année apesio $20. Par mois apesio 20 divisé par 12 apesio 1.6. Donc apesio 4000 francs par mois. Côté Kabubola na moins cherté. Yo zali ACR, ozali mutu esengeli osala action commune pour la République na mukolo ya maponami pour que il y ait un changement de la classe politique. ACR chaud. Voilà. Une dernière question, mais j'avais besoin d'une réponse, Yasuka. Est-ce que ça, madame, il y a qu'on nommé membre de la famille? Les leçons qui, docteur Thérèse, Totindi a comme ministre de la Santé, ça, madame, tout ça, il y a qu'on nommé membre de la famille pour nous aussi la naïe. Docteur Thérèse, répondez, approchez au micro. Bon. En ce qui concerne, tous en un cadre d'abord politique. Tant que tu es là, on m'a dit que ta famille nanga. Tant que na télémia, membre famille nanga zate. Membre famille nanga ezaba o nyoso moni to télémia bangwa. C'est ça ma famille. Est-ce que ça malam to mabe ya konomé membre famille? Il faut qu'on nomme Muto Bobanti na ye lutte. Oboza na ben intérêt commun. Capable grâce. Eza malam to na mono yakina yaya na yo. Petit frère. Hein? Petit frère. Wana petit frère na yo. Oui. Yaganan. Boze la nanu nazo présenter bino mutu bo tala so ki aza petit frère na ye so ki aza grand frère. Yaka pembeni na ye. Oh nani na yo? Petit frère. Oh nani? Grande sœur. Grande sœur na yo? Ouais. Zonga kasi. Kende ouvana. Il n'est pas capable. Oui, il est capable. Voilà. Est-ce que ça m'a béto malamu ya économie membre de famille? Bon, pour moi, na monique eza malamu te. Eza malamu te. Il faut que tia mutu oyo bo souffrir na ina aser nde tozo souffrir we pour famille na ngeza aser. Mais awazo ya ko tika yo se gazo souffrir na yo te. Hein? Bien sûr, tozo souffrir. Si on économie était pour aller. Allez, capable Esther. Merci président. Pour nanga na okolo bakeno, ça dépend d'enge membre de famille ko salela musala. Et ko kozana membre de famille mususu aza capable azo travailler makasi. Si s'agit ko nommer parce que par rapport à musala azo sala. Mais ceux qui za keno azo travailler te moyen ko pese poste aux alaté. Mais ceux qui aza pas capable keno na kacha terrain azo vibrer makasi. Er musala nani poste yo ko pese sans problème. C'est comme mobile kitoko. Est-ce que ça m'a les gens qui te nomment yo, te lobby, allez, le gars la zolo baloba,
totie na nu bourgmestre ya commune ya Kimanteke siko directeur de cabinet ekozala mobali kitoko bon mobali kitoko na bia asala politique te maza mutamayele te na lobby boy lelo soki banome yo ministre affaires sociales ou bien ministre soki ya nini est-ce que oko créer place nommé mobali kitoko azala ta directeur de cabinet ou bien yazaka déjà au continent place yazo sala donc asala ya musala ngana sala ya musala docteur Thérèse de nazo tuna yona avant que oloba makambo linyolo loba nanu kasi makambo linyolo toujours na même ordre d'idée biso na aser tozo telemela babiloko ya favoritisme soko otali bien na aser biso nyonso toza bato ya deuxième classe sociale toza biso nyonso bato ya deuxième classe sociale soko mati susu na balinye na biso okomona ke toza kaka te bana ya bandeko ya baleki ya mais tozobunda na biso nyonso pour que un jour totia pe mutu tokoma pe bato ba reconnaître pe ba capacité na biso ba valeur na biso vous voyez donc yango wana nazo lo balkambu etali o question tunaki biso il faut non nous avons des capables compétents qui sont là. Voilà. Capable, toi on termine par vous. Hein. Oui. Mabeto mala. Eza kandege madame Alobi. Qu'on nomme membre ya famille, so kazali capable, il n'y a pas de problème. Mais quand ndenge toza boye na leki na komi ministre na ke kokondola village mobimba na tia pembeni na ngai eza soni makasi obiso aser vraiment mingi bakuma ono akomi mkozi no na tia o akolambela ngamba soki nini po bakoboma ngai mais tant nyonso zo lekesa na bango wana babomi yote bazozela ka tango okoma wana po baboma yo wana ezali politique ya mabe. C'est ça, tout ça la politique autrement. Donc, il faut accompagner dans ma cambo, il faut baser la pratique. Baser la tête, incapable. Baser la incapable. Nazo répéter na incapacité à batu bazo kumba biso parce que biso na ser to komanda koleka la télévision to kolinga discussion mususute. Tozo na problème à mboka to banda kobeta masolo ya omoni kinganda sala ki lelo boy bolobi titi. Voilà, il en est fini. Il en est fini pour aujourd'hui. Jacques Kambai, malamu to mabe ya kocha membre famille na cabinet pour ça na wa. Akosi ça, secrétaire général adjoint. Ningo zo mona boye awa mokonzi na bango news. Mingi capable président. Ceux qui dosa kobunda na membre de famille musala monani azozwa part ya musala en tant que membre ya famille tolongoli casquette ya membre de famille aza capable makila na yezo comme aser et ceux qui azalaka na bisoté des escroqueries. Voilà, message pour un échange patriotique. Samedi, mais échange patriotique ba ebisinga na lito ikeza ya vérité. Yara na bloc note okoma veritango ezanini toya biso banso boyebinenge to salaka boya biso banso toyoka azana voyage te azana Kinshasa yeyo arozala wana ye moko samedi na 9h sikoyo ko ya retard okuta place ezate alors ba capable nyonso eza mbela tozo lancer bino mutu moko te atikala ata ozobela longwa déjà 7h et puis boyeba que jeu à francophonie ezo perturber moi muke ba circulation na biso donc to bunda to zala un peu lato de manière que tozo maté na biso lokola mo mesam to sali 2 semaines tozo yangote moi pas ces ali boya to yekola. Voilà, merci beaucoup. Allez, il a fini. Nanina lo baboy. Action commune pour la République. Eza parti na yo. Eza parti nanga. Eza parti ya biso nyos. Mutuna tozotuna ya membre ya famille.
toza lokola l'église mususu te mutu akenda kosamba l'église wana kobana komela mai epande kona yo te parce que bakomisa yo ndoki te. Mais soki otali eloko ya malamu babendaka bato capable Thérèse auti koloba wake na kacha action commune na ASER azana banoko na ye azana ba membre ya famille na ye capable grâce ayena leki na ye mama na ye mutu azali kokomelanga na butu. Vous allez sentir que tout le monde est là. Et ce que nous demandons aux gens, ce qui est mauvais au capable auti koloba Jacques Kambay alobi ekozala mabe ya ke tango ozo ya na ASER ozo ya lokola Melchisedek ba ebite nani abota yo ozaka na bandeko to ndenge nini ya opportunité okomisi ba membre ya parti bato balingi bazo bundisa yo. C'est de l'escroquerie ngate mtu na boete escroc akozala escroc to landela ye penza na pembeni to la kisio bina awa to defendaka anti-valeur te. To sa rende contre anti-valeur. Donc eloko wana eza anti-valeur. Yaka na batu to. Voilà. Eza na soki otali batu bayaka na ba famille mobimba. O mama nanga, o papa nanga. O donc batu bazo se présenter ndengwana parce que eza eloko moko asero parti moko boye. Lobi tozalaki na réunion ya regroupement politique. Tango bazo tuna batuni na bi ça ce n'est qu'à ASER qui doit répondre à ça. Donc yo moko zo yo kaneti et puis tango zo tango et puis même ba candidat biso to aligné na lobi na bango vous sentez même na résultat c'est tango kadima ko banda ko prendre sont élus Jacques Kambay mama ngai donc ozo sentir na ndenge ba komongo zo bimela donc ASER chaud. Tala. Boya l'échange patriotique de ce samedi. Parce que Makambuto Koloba l'échange patriotique. Ba ambition nyonso ekosi lande samedi to kolobe. Okoza la députée provinciale. Ceux qui ont raté a wetalio. To koluka ko vivre lisu Makambuto vivre na députation na dépôt ya ba candidat député national. Oza na poste ya ko postuler comme conseiller municipal pour na kobanda ko voter ba bourgmestre soit comme bourgmestre c'est samedi. Mais koyande yo mon côté parce que moi je vais appeler les gens. Ceux qui na benyo liboso, il faut ba mona ke candidat yeyo. Et on mona tant tozo sala bémission. Grâce aux mona azamona muke. Mais ta la capacité ni nazo mobiliser bato. Et chez nous c'est ça. Tolinga kaba commandant sans troupe T. À la serre. Tolinga kaba commandant sans troupe T. Azaka commandant troupe na yesa hapi na sima. Nenge ba tumisusu. Au moins tant bozo ki manifestation c'est tout ce qui ba wende yo fanfare. Baluka katala ka sima. Na mona ki moko tata moko ye wana zoken. Bazo beta mbunda. Na sima ezaka yena bato mbunda misato. Yes quoi zo bona neta bimie lombe. C'est quand même ça. À la serre. C'est la famille. La serre, c'est le renouvellement de la classe politique. Aïe, aïe, aïe. Mais lobby, je ne pense pas qu'il y en a capable parce que Tozo Kende Kokunda, moi si est capable Nabiso, et dit Mankai, Bapé Sati adresse, Batiangon à forum, mais ce soir, ils ont une salle oasis de Tozawana pour nous vendre ça y est. Lobby Kokende Kokunda. Notre belle sœur, moi si à mon konabiso, mais je vous informe aussi que mon directeur de cabinet, maître Nicolas Wemankoy, venait de perdre son beau-frère Oyo. Mobali ayaya naye, Oyo alandiye, bazaki na charge naye certainement, a sali accident à confiabilité. Sali accident na Delvaux, a confiné tozolo baboye. Et bembenaye zana kacha morgue donc ils ont attendu zubiso baye bakabatu na ngongo ya nini yaka samedi comment déjà na 6h 7h sinon t'es italio allez botika la brancher allez bye bye Honorable
responsables, députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.